y a caméraman et réalisateur. Seigneur peut balandi na biso pesa bango maeto ya ko comprendre base l'édifier à travers malwato koloba awa na kombone suma sa liste Seigneur peut sauver to bondiri peut lobi amen sexinga makasi te a collègue na ngate aza collègue na ngate ngana za muso na nzambe nazana inikima pona ko servir nzambe ngana za mutaba mélange te batu wana bana bango ba serviteur ya iniquité mutu otani komona nazana serviteur ya sa nzambe te botango ke kota concert a fali ezapona o envoûter batu ou bien au lundi sabatu nini ba chrétien to ba ko bénéficier nini moi famille na c'est ça mais na binza mbete mais boni muta so benga ma prophète évangéliste et pasteur ba ko ta pas soutenir biloko ndengona o ezapona au gloire à diable te bi ke kuna c'est seul ba demander ba kozana honneur ya ba nini na vie qu'on a pasteur ke kota conseil ta ko benga ba tuko ba deni wana ba pasteur ko comme ça mokili même nzambe même satan comme mdoton ke ba mingi na fulo bo mona ba pharisien balandinga te pa yoka parole balandinga pa lo baleki map ozomona mais le ba chrétien baza pour attendre ça qui stade bon attendre ça stade yende ko deni kende na mboloko na matete ku tata 50 personnes église ya okambate attendre stade mo mateka za na nzambe pour fallait attendre ça za na nzambe te ba mise tu ba beta va fallait ba attendre ça stade wana baza na nzambe te mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata le nazarien, le nazarien, le nazarien. Fada. Thank you, Fada, cher ami fidèle. Nous sommes toujours. Bonjour, Alibako, on a vu sur la 4 chaîne Nabino. Il y a les Nazariens TV, la 4 émission Nabino. Table Sainte, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Momimba. Il y a les Nazariens TV. Un grand merci à la servante dédiée, Maman Tiffany Moukoya, pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Gédéon, Alpha Oazas, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe. Il y a les Nazariens TV, la PC Bino, vraiment, merci et béni. Le lot Table Sainte, dans la Moukoya, pasteur Yambo Kanabiso, la combo, pasteur Richard. C'est avec lui, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec les pasteurs. Avant d'abord de présenter l'homme de Dieu, le pasteur Richard, l'ancien en la régie à Tchèque, quantique ou édifié, Bananzambe, au Salah Bananzambe, le Koumou, le Sakomo Kondi, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Moukoya, et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi
na katela nzambe losako. Losako, losako, losako. Losako awa. On y va. On y va. Allez, katela. 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 Allez. Tozozonga, s'il vous plaît. Tozozonga. 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 Tikela katela. Tikela katela. Tikela katela. Tozozonga, s'il vous plaît. Tikela katela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Voilà, on a Bichon, c'est le plaisir, la Philomène Moukoye, Motema, Bivens de Yomo depuis longtemps, c'est sous plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis Frontabi, que non, chaque le son comme on dit, et ça lui vraiment plaisir. Et on a une émission où vous avez vraiment branché, vous avez connecté, et vous avez vraiment émission où vous édifiez, le Kumu, avec les défenseurs de doctrine, les pasteurs Richard Nassing, Gédéon Alpha Ozan, c'est ma caméra. Les pasteurs Richard, bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour Nabalani Nabiso Ali Nazareth TV, na pesi bango bonjour. Et na kine États-Unis na moni Amani Bongo, vraiment na pesi bambote belé. Et puis na kine Suisse na Lausanne na moni Ser Pichuna na pesi bambote, na Belgique na ye na moni Boza tellement belé na pesi bino so bambote, vraiment biska bozali na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Ok, merci vraiment Pasteur Richard. Pasteur Richard, le but de chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne sans tout d'abord mon beau candidat. Mais prions quelques minutes par rapport à téléspectateurs au bon émission ensemble. Elohim te pèse merci. Yo nous allons véritable nzambe. Ceux qui sont na banzambe na sena moy, yo zali nzambo sala ki likolope na se, zo lo kumu zo akembo. Yawe na recommandé émission na maboko na yo. Tika molimo santo accompagner biso. Après ça biso maloba ko bapona ko édifier ba Elino Baza éparpillé à travers le monde. Seigneur molimo santo azal likolo ya modérateur likolo ya caméraman et réalisateur. Seigneur pe balandi na biso pe sa bango maeto ya ko comprendre bazal édifier à travers maloba koloba awa na kombone suma sa liste Seigneur pe sauver to bondiri pe to lobi. Amen. Amen, l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, d'abord, l'actualité aux Ezali, à Nambour, à Kinshasa. Tout le monde qui est confrère, ami, collègue, encore les prophètes bénis, les prophètes de la nation. Tout le monde qui est hier, à dans le stade de Martyrs, pour prier les stades de Martyrs pour le concert où il a fallu, pour pas. Les lois, on a rêvé les rideaux. Un concert a fallu pour pas étant que confrère, collègue, au Salam Salamoro. Au monde est qui a levé les rideaux, il y a un concert a fallu pour saluer au nom de plaisir nous allons. Au sexinga makasi, tu as collègue nangate, naza collègue nangate, naza muso nzambe, naza na nikima pona ko servir nzambe. Naza mutaba mélange te, ba tuona bana bango ba serviteur à iniquité. Mutu otangi komona naza na serviteur à nzambe te, mais aza adepte à Satan. Bateau diable a créé pour ne pas embrouiller l'église à Kolo. Parce que Moussa Nzambe a pour makambe ko édifier Kolo, pour na ko exhorter batu, ko enseigner batu. Botan OK ko ta concert a fali, et za pour na o envoûter batu ou bien o lendi sa batu nini ba chrétien to ba ko bénéficier nini. Kuna ba ke pour na honneur Nzambe te, tout ça la clair. Fali azande ko na biso azana na mupagano na za penena de guerre mingi siriete parce que nanu ayebi Nzambe te. Tant biso ayebi na Nzambe te. Na nous peut abongoli motema te asana na mokilizo sala parce que na rôle na banini na musala na ye esengela beta ba conseil à se produire moko à se pelisa ba fani na ye azwa pe moi un pata na ye atia na poche pour na bolamu ya famille na ye c'est ça maintenant na binzambe te mais boni muta so benga ma prophète évangéliste et pasteur ba ko ta pas soutenir biloko ndengona o eza pona au gloire à diable te bi ke kuna c'est seul ba demander ba kozana honneur diable nza kozana honneur na concert wana oyo ba étoile kolongwa batu oyo bato ba ko perdre bambula ba ko makambe belé o satan ko yana pas nyonso ba ko yana ba bato mususu ba ko ta ba cimetière ba mususu ba ko ta na ba monde invisible ba démon ba peut ko participer parce que musique na inspiration nango source nango ezali nde ba démon ba pesaka yango faut ba ko participer ba bina pe wana ba animer ba zwa pe bambula na batu komanga mutu nza ba pesi sensé boni monoko moko source moko mai bimisa mai bololo na mai
il y a bien ezalakate na évangile bible qui rapport nini ezali entre Christ na Bélial rapport ni entre lumière na ténèbres rapport en ozani nous avons obenga la collègue na ngatenga na serviteur de Dieu na zo mandat côté ya bato tina kokufa na kokufa chrétien na kokufa pasteur mukomoto kokuta na stade po ngana tina biloko misato ngana lingaki na vie avant na bongo na motema milioni ezaki lioko liboso musique ya mibale ezaki basi ya misato ezaki masanga na bane ko consommer biloko na journée ceux qui na consommer ngo te c'est que na no journée ko sila malamu te mais tango na bongoli motema na komi muntu ya sika na abandona vie ya kalawana ya kota ba concert ya ba nini na vie ko na pasteur ke kota concert kabo ko benga bato ko ba deni wana ba pasteur ko kamusa mokili même nzambe même sata ko kama mbaton stade pasteur cho mo tu ton stade te comment ba deni ana zunanzule mais pas la bino ba journaliste mo taton stade na nzambe si koto bakwa lelo boto journal pese exemple mo mokuse ndenge fallait auton sa stade lelo atondisi yango azana nzambe na pese ko exemple na question tu na zo na boke musika ne fallait atondisi stade ngona mo tondi lelo po ngala mo na komina kimi na koleli wana na botame na koleli wana atondisi ngala lekena na tongo na kende na pona sa émission na lekena 7h na kudi de bato ba kota déjà 7h mais dès que bato ba kota ouverture ça na 10h mais na kuti na 7h bato ba déjà prêt ba kota azana nzambe et comme ça kabino de so bozo mona muta toni sa stade vite mais na toni sa stade na bana nzambe te ba politicien ba toni sa stade na bana nzambe te fali kudu lelo ye wana na temo kile atondi si ngwana nzambe te ce qui atondi c'est ça ya nzambe et là vous ko sabino ba chrétien lelo boza to otala jo beta miso mais et là ko Jésus akebisa ba pharisien ngo Jésus a mon ba pharisien asala miracle mapa mi balena mbisi batu balei batiki biloko balokoti biloko tikalaki 12 panier babombi lobi na tongo mama na ngai badisiple atala boye bato babima tous les 4 coins plein à craquer babisi Jésus babi kolo tala ni toganye bato tala bato Jésus atali bango aseki abi bolanda bokeba mingi na fulo bomona ba pharisien balandinga te pa yokaka parole balandinga pa balobi baleki mapa ozomona mais là ba chrétien bazala po atondisa ki stade atondisa stade bon atondisa stade yende ko deni kende na mboloko na matete kuta ta 50 personnes église ya okambate so ba atondisa na ba stade wana ndele ya église ngo za munene na Congo ko legeza ngo za ye ozomona po atondisa ki stade non aba atondisa ngo soki 9 fois soki 20 fois ndele lo ya église ya munene mais na Congo so tali papa akombo na église kutu na bato bo bana lelo okuta bo bazana mo ba 200 ans 100 ans mais ye kutu izaka mwasi na ye bande kwa mwasi ni bafanda wana siko ese koto za stade lobelo wote somo datondi stade mo mateka za na nzambe po fali atondi sango za na nzambe te ba mizetu ba beta va fali batondi za stade wana baza na nzambe te baza na ngambo wana ya Egypte batondi seka ndenge ni boso atondi sinde bangi ba kaza na nzambe ana ngai so na nzambe te musani na nzambe omona ke bisika bato ba beta gloire à sa tête ali akeko na ko bato ba kota na nani musani nzambe c'est qu'il banza ba changer bino bozo banza malamu te bozo sela ye bozo ba ina malamu te nzambe na biso za bisiko ya zali ni nzamba ko ya mais bisiko sata za na yo mona nzamba ko sangana na sata bisiko ba demo ko ya pona onera mutu na bango nzambe pa yo na ba na bandimi ba na ba anje ba yo na là c'est que nzamba longo nzamba. Mais l'homme de Dieu continue toujours tout le monde a été wingé biteki en stade tout le monde a pasteur ba yo ko prier ba yo ko ça ouverture na bossa comme pasteur on a un normal non et le pasteur de Nili ça sali. Mais tozana de na biboye tozana de sorte ba serviteur lelo tozana ba serviteur en Nzambe na le bité que na benga ya prier tozana ba serviteur à Satan na pesi na mokuse ko ke no mila ite na mokuse tozana na ta tozana lelo tozana ba serviteur de Dieu ba vrai o ba zu mandat pa Nzambe tozana ba serviteur diable abimisi ba ko mbrie évangile tozana ba combat lelo évangile bino bozo ba teme jour na ko zwa ta ko signer cette so ndeto ko tra ba détema ka musutu tozana temps ya apostasie lelo ba pasteur lelo bana kata ba magie lelo ba prophète bana kata franc-maçonnerie bana ba kata ba kabale juif yazo mona ka banzambala ba toje koma bonganga nini bonganga salama mo ezaki na sacerdoce aronique lelo na sacerdoce royal eza différent na sacerdoce ba roba zaki nango ya bango zaki bazo ba nyama ba kati nyama mutu bazuma kila ba kena na sanctuaire ba continue les saints ba tiena na kiv de rein pona ba bazala bazo pardon souverain sacrificateur lekina nini na hôtel du parfait tumbi ba parfait et akiti azu buki mususu wa bengi buki ambassadeur ba égorger ye
à prononcer ma belle malédiction, ko boire hors du cas. Et il y a ombre, il y a véritable pâté. Ils ont dit Jésus a koufa. C'est pas la chose différente. Si on me dit que maï, ma futa, cérémonie, comme on va bonganga nzambe banzambala. Asa bébé à côté na bamisala molili. Mais le quoi pas tout bazar aveuglé. Les autres na sensité banzambala souté. Les autres ça na combo na Yesu bika biki. Na côté na baba na tei batu na prier pour na batu bazuba guérison, bazuba délivrance pour ba. Et c'est na kilo ça comme sacerdoce boya na ta banzambala pour na sana mo na nzambe. Là na communauté na ba pharisien. Les là bazo honorer diable sabayeba. Ba fandi bis bazna sata sans bazo baté ko sata o musa na nzambe. Ce qui peut bien passer à Kenya, un pasteur ou un pas nzambe ou à regarder un nzambe avant qu'on t'a concert la musique à mon qualité. Jamais. Ce qui n'était pas par exemple Fali Square qui pasteur Richard la ligne pour la mature ou sanctifiant ou pour la concert dans les cadres. Na ngo kendete na kosani. Na ngo biseke na kendete bongo la mutema na yo nzamba zo ya. C'est yango $50,000. Yango. Yango Bible yango $50,000. $50,000 déjà vu na ngate esprit na ngai leki $50,000 na valeur. Âme na ngai leki 50,000, eleki 100,000, eleki 1 million, eleki 100 millions, eleki ba tisika mbongo suka. Et âme na ngai leki yango. Oui, fait que té ngana zo ngambo. Na ko zwa na zo pombo ko. Na bi na zumbo ko na sacrifier bunzambe. Mais so ina sacrifier le bunzambe. Na bi ba meso ba passer ba ko tanga na bi yango. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Donc le na simbimbe na koti loge pe lobi moninga na komi pe na sali tape na tongi na tsombi ba na zuba oyo so ba ko kozwa. Mais tout ça la moté, tu yebi ba maison, ils ont limité, ska ba kota, musu za na yolo ska ba kota. Ezebele. Ezana gombe na yebi. Et pression ngate, bon na ko pression de 50,000 par rapport à menanga 50,000. Bazali ba on de ba saka binu ba fu ba miracle ba ko saka binu ba tunga ba temple. Bazé belé to ka bazali be ba otanga ba kumu boya ko dénoncer ba yemo Jésus zo ba ke dénoncer ba ngo apporte pour la monifier na banda ko pese ba ngo professeur ba no pesa prophétie ya solo mais kana miso otobi ke no fio za mo piton. Mais il y a une de ça ba ngubale belete biso comment tala même Jésus on ba comme nous se dirait ba ngam ba parabole quand lobi mutu ako ba ke misala oyo ngandi ba lobi et ça ba ba ka ba ba to lo bana bango ko ta ba to na ba justice pete dans o te ko mutu bino atani kombo na ngali ako na memo na justice loi pete ba justice batali mi be ko na bango pourtant i kombo na
Maintenant, on a dénoncé Michel au Sala, bateau maïre va comprendre que Michel Moutassa Kaza Nzambete. Il va aussi bateau va l'analyser baïbi baïbi. Mais baza musika mais baza na Congo baïbi que un tel là ma baïbi. Michel a mangé funda bango. Ok, pasteur Richard, tu comme toujours toujours l'émission l'homme de Dieu to me capé un peu pour ça là moi aussi on me cayosa de facer des doctrines, on me d'abord pour expliquer tout le monde pasteur moi ya branamiste azoté na kata kit azolo bazobinga branam aza chemin la vie et la vérité. Abi oui pour moi pour nous les branamistes et branam aza chemin la vie et la vérité. Et que de façon de tout le monde a propos la pasteur à la côté na kata église ko binga branam la vie le chemin et la vérité. Et que de façon de tout le monde on lolenge mose atombolaki nyoka motako kuna lisobe mwana na pate atombwa milelo pwetenga na yo tobikisama soki yotali yokobikisama soki yotali bomoi ekochange soki yotali yokokangolama yango nakangami na boyi basusu moto toki kotala le chemin la vérité et la vie. Jean chapitre 14 verset 6, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ni Branham, ni Richard, ni Diangenda, ni Kimbangu, ni Sikatenda, ni Soni Gafuta, ni Denis Lessi, ni Mahomet, ni Pierre, ni Paul, ni Jérémie, ni Samuel, ni Jean. Pas mon révélation. Kaka Yohana. Église, va bengi église, ils ont le même Seigneur. Même enseignement, même doctrine, même baptême, même destinée. Église a osé l'enlèvement, a osé la nuit de noces, a osé la tribunal de Christ, a osé la reine millénium, a osé la félicité éternelle. Wana pon église, baza détoité, chemin za moko. Jésus a dit que moto ki ko ya pa na kolote so ya leki na nzela na été. Kaka na mukana Jean chapitre 14 no ba ke non. Jésus azali ake ko bongisa biso bisika. Azala la lumière du monde. Parce que ba konzi bana mi balete. So tangi na mukanda ya Apocalypse chapitre nango 5. Apôtre Jean monaki vision bi ke non amonaki livre. Ils a scellé na nombre ba so ils a scellé. Personne n'a qui digne ko fungolango. Ni ba ange na likolo. Ni Mahomet, ni Ebrana, ni Ngai, ni Barakange. Livre ezaki scellé. Parce que tant on a bâti mutuna kata jardin dedans, quand on a bébisi, Zamba longoli mutuna jardin, a tie déchiré biba kinga la mutako ta soute. C'est là beta balo ba livre kangami, ciel ende kangamaki. Tabalo bela livre ezaka livre ote. Na révélation eza ciel e kangama, porte à sali kangama. Mais c'est ngeki na mutu moko aya jabane kolela pas au moins mutaza dignité. Si réellement Branham Azaki din esengeli aya kufungula ngo nabiki na likolo mututi na se mututi na se mabele mutamona na gite parce que porte à salé zalaki ezaki dia fermé mais sengeli ki na mutumoko aya ndima mais batali bo jata babi mutabi jakolela te mona pata zaki din tabiki sali porte donc va fungoli ba livre ona ezane ke lobiko efungwami parce que première date ngoye première dent a choix qui na mission na ye a bébé ça qui loi o nzambe moko tchaki loi mais bible bien mokanda Pierre que non l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Ba prophète ba prophétisa qui koya Jésus ba monaki ba merveille que Jésus koya comme on a pas a kokufa ba prophétisa qui Jésus mona 9 facettes mais a data ma salami Ève nzamba salaki na Ève mais Ève zaki caché na panzi Adam. Comme église qui cachée na panzi à Jésus-Christ. Ba prophète ba mon église té. Ba prophétisa boti batika mon église té. Parce que église qui cachée. Mais tant que ba percer Jésus na croix, ndé maina makile bi minde église et botami na croix. Ozomona, o ba bengi église a moi sa kolo. Azana mi bali mi bali mi sa tutala mo bali moko Jésus. Branham ité. Ce qui va Branham c'est bazo la no pongi. Tozo ko veiller bango. Tozo ko kebisa bango. Tozo ko kebisa parce que quand les akoya, basa la ba blagité. Les lots en fer les alliés, l'eau les alliés. Peuple colonie a coupé le banc. Branham a coupé pour la montée. Branham des fois coupé un accident en Amérique. A
panza na morceau bakunda ye akufa pola mikone za na Amérique tirelo mais oya biso kolo mobala libala ye wana le véritable nzambe akufa après 3 jours c'est quoi afin ba dispenser 40 jours car amati mundu azomona ndenge amataki ndenge akozonga na moto des oliviers kota la Branham aza chemin de la vie la vérité tout si je vous comprends bien l'homme de Dieu aza mutu aza chemin ya ville ndeni na obela Jésus na obela Branham te Branham soit disant entre guillemets azaki serviteur soit disant azaki serviteur dans un message à ta de la fin message oh bon message ami balete na biki na biso que église na même message eza message à croix Christ crucifié nde message sauver le monde ndenge ndeko embaki non mosala o na ekulusu kufana yo ebikisi mokili Golgota nyonso ekokisami otalisi bonzambe na yo nzambe apambola couple bayemba nzembo bazala pende inspiré banzembo yembama mobali libala yo na kufa akokisa tout Monsieur Jésus Sekoka par qui n'est monsieur kufa pas sauver yo a sauver nga a sauver frère wana a sauver Lifoko a sauver nani Sylvia Kwala a sauver Baruti c'est ça a sauver même Kimbangu a sauver Diangenda a sauver Mahomet a sauver batu nyonso bino kumisa wana asa baza mi balete siko brand aza nzela bo nzela ngo aza nzela nini aza nzela il fait lo soka aza nzela li filo pour ça nzela zaka moko Jésus wana les portes de brebis Jean 10 porte à ma brebis oh ma brebis tout ce qui va côté na porte yenda porte à ma brebis mageza mukolo enseignement mais eza mukolo yeko tuna ba question pour te éclairer peuple moko bazola na biso quelque part. Ok, voilà, merci beaucoup pasteur Richard. Pour vous, question souka. Pour toi, Branham Azanan. Branham Azan Mouturukola, yo Azan Mouturukola ngai. C'est pas un prophète envoyé par Dieu. Soit disant, Azan n'a pas douté. Yo kanan. Depuis Jérémie a Koufa, batikala ko adorer Jérémie te. Prophète Jérémie, prophète Samuel, prophète Isaïe, badura bangote. Ba Moïse, maintenant tu vas apôtre, Pierre, Paul, ou Sala doctrine. Bible faisait 2 chapitres 2 verset 20. Biso to tongami na fondement, ya ba apôtre na ba prophète, Jésus-Christ na la pierre angulaire. Fondement, badura bangote. Paul a na ba Galati boykino, soki mutu muso aye ko tia fondement muso paro biso tie. Azala ange tu dikolo, azala Gabriel, azala Michael, azala parmi les 4 vieillards, parmi les 4 êtres vivants. Mon côté ce qu'il côté de fondement mususu azala maudit ba Branham c'est pas porter ba matin na azala maudit et passer wana azala maudit azala antenne c'est la lumière la parole to ba l'évangile to sango pété pour to se pesa batu non évangile est que l'évangile soit on ndimi soit to boko ndimi parce que les hommes muta ko comparer Branham soit disant zaki musa na nzambe non comprendre que monter dans ma koufi mais pas comme quoi adorer c'est qu'il n'a douté pe na conversion Branham si réellement avec serviteur avec un serviteur avec un yoka Azan faisait 4 or 7 à 11 pasteur évangéliste docteur prophète avec ministère la parole ministre le la ngai c'est pas mais pasteur yo que Branham soit avec serviteur de Dieu à solo ba adorer tout sous autres qui na ngamba kimbangi c'est ni ba adorer kimbangi. Bon, pas qui envoyé par Dieu, t'as serviteur de Dieu, parce que Badora. Kimbangu le père, Azaki serviteur de Dieu. Atika la côté église Kimbangi c'était. Alobate que Badora Kaye, Atika le commentaire à côté Batou, message à Jésus, envoyé à Jésus. Kimbangu c'est Bokanga. Kimbangu le père, un vrai prophète, à qui côté à Jésus, mais c'est l'homme missionnaire Salidi, ta mission est comme une souka, à Koufi, les lots accueillis qu'on a lieu de repos, à l'enlèvement. Donc, on a un enlèvement, 60 000 lots, biso bato to koza viva. Na bato ba kufa ba précipité biso to kutani wana selon Mukanda ya Thessaloniciens, chapitre Thessaloniciens chapitre 4, comme dans le verset 13 à 18. OK. Merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Merci parce que nous au classé en biso. Moi il a fait numéro de téléphone tout comme on rapidement ça. Moi de la fait ça bande condu beaucoup misaki mbango ga nzambe botika toujours reconnaître comme serviteur de Dieu. Ba Branham c'est Branham avec Moussa Nzambe to ebité na mona été mais c'est ba histoire na ye azaki Moussa Nzambe akoko koma nzela mukolo moko te pe bomoi ta bozo ba biloko boboza ko séduit peuple biso to kotika binote ngana za bino tinati kana ba sija ba Branham en tout cas na tikali ona tili wana ngai
parce que tu as défacé la doctrine. Tu as gardé cette doctrine. Éphésiens 4, 7 à 11, ministre de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, tu as gardé cette doctrine. Il faut garder yango. Tu as préparé moi si tu as colo. Épouse du Seigneur, église. Tu as préparé pour te présenter devant mon bal sans tâche ni ride mon enlèvement. Yango to bongisa ke le enseignement, to enseignement doctrine le, to zo ko bongisa moi si on a pour apparaître devant mon bal sans tâche ni ride. Boni lelo Branham akokoma le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? Vie à péché ou bien vie à enfer ou bien vie penza éternelle. Alors koloba makama faut la muto za extraterrestre. Muto pesi enseignement za extraterrestre. Vraiment la 5 years que azali après la biso miso ebo lukae na la 5 débat. Na le Nazareth Platon vraiment la 5 to ça débat. Noir si bato font appel d'écriture to que ne penato ta la pena doctrine. Ce qui est azan c'est la peu bon solo, ce qui nda kufa Bible yango. To tika la kana doctrine. OK, voilà l'homme de Dieu. En tout cas on a invité. Tous les brandamis après aya. Tous les brandamis ça aya. L'homme de Dieu numéro de téléphone Isa. Ce que l'ingo benga passer Richard plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 au solana ngai tout na ba question ça nango besoin au tika na doctrine tout tika la kana sainte doctrine yangonde eza lopango au koratiki la biso to ko tika te bato ba bebisa yango tambe ke ba débat ko zaka ya boye to ko ya kakak boloko to ko kota liwa to ko kufa to lo bakaka vérité parce que to tika li ko défendre la sainte doctrine rien que la vérité. OK, voilà. Voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur, Dadi Mokoya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, pour la confiance au président. Je dis un grand merci à Général Alphonse Nassi, ma caméra. Il est toujours dans la émission. Bafwa, Bachala, à la prochaine. Bye bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien
bafou